Journaliste Kombo nani? Bon, en tout cas ngai kombo na ngai Papa Salomon de Lunga na Kiangani. Papa Salomon za nani na kati cité ya Lukala? Naza vraiment coordinateur ya ex-cité ya Lukala. Coordonnateur ya ex-cité ya Lukala. Oui. Population balobi osali destruction méchante. Pourquoi osali bongo? Bon, en tout cas merci beaucoup maman. Ce qui te lobby destruction méchante c'est trop fort encore. Pourquoi? Parce que destruction ezalaki te na esika oyo biso to sensibiliser population que bakota na zandu ba libérer nzela ya Kasavubu. Parce que dorénavant le cordon précédent paix à son âme yepe alingaki asalila bongo ndenge lokola nga na sali biso nyonso to pe tezaki informé bango nyonso to pe ba société civile bayeba likambo wana. Alors couche nyonso ya population bazaki d'accord que vraiment eza manque à gagner. Vraiment yo cordon talela biso likambo yo parce que makambo ngo esalema te tango liboso ezalaka. Alors yamona to mona ke no eza cité na biso doléance ya population mokonzi nyonso ayoka kango. Dans ce cas yango to faire réunir population na biso to yebi to pesaki bango ndingisa. Bo réunisaki bango na canal ya banani. Bon na canal o etali neti tozaki na président ya marché, tozaki na la police ensemble, tozaki na secrétaire, tout ça ba chef de quartier tozalaki. Alors surtout chef de quartier o etali ntondi o eza na marché. Donc yende tozalaki na ye tozalaki elongo na population to yebisi bango sango malamu o to salaki lobby. Te bato nyonso surtout ba sepeli nango. Bolongoli ba population bazoteka wapi na tiwa. Tolongoli ba population to yebisaki bango bakota na zandu na wenze na biso. Na zandu na biso oya vendredi. Ba bolongoli bazai côté ni. Bazalaki penda na balabala donc moyen kutu camion to moto eleka na embouteillage wana ezate. Vous pesaki bango délai à combien de temps? Na pesaki bango na bango moko bayebi na pesaki bango délai ya une semaine de mardi au mardi. Mardi to sensibiliser bango, lobby mardi to évacuer bango lentement et sûrement. Mais vous évacuer bango na force vous pandi biloko na bango. Ce n'était pas par force maman journaliste, ce n'était pas par force. Au moni population dit n'importe quoi. Mais biso to langolaki bango lentement et sûrement parce que bayebaki déjà que mardi to pesaki bango ekokaki. Ba population baza d'accord na yote ba lobby bazo saisir ba instance ou les supérieure au lobby ni pona ba. Bon, ce qui population wana ba ko saisir instance supérieure ba mona ngai naino comme ça to sololi na bango na yebisi bango oyo ngana za nango pona bango na ko expliquer bango ndenge yo pe oye otuni ngai. Bango ba lobby ba omona yote bango ba ko saisir ba chef na yo parce que selon bango décision aujourd'hui il ne fallait pas aux yango. Touti kokuta na société civile balobi baza pe information na ngoti bini pona yango. Bon d'accord, ce qui neti eza bongo na remercier bango baza batu baza ba humain mais en tout cas ngana lobi ke na sali yango te à l'insi parce que mutu nyonso surtout soki oyo ngana zokosa président yebi la police yebi population ba yebi yango. Babi olongoli bango potinda bango wapi? Na longoli bango na zolo ba bien maman. Place bateka ka po ba kende kotekela wapi? Po ba kota na kati ya zandu marché ezika ki zando ni yozo tinda bango. Mais marché eziki mebi pa ya kotekela mususu ezali. Obongisela ki bango place bango ba otekela. Biso moko tokotaki na zandu, biso moko tokotaki na zandu totalaki vraiment ba vide ezali yango to yebisaki bango ke bino bato bolongoli ba sampa na bino bokende kotia ngo na zandu parce que terrain vide eza wana. Côté ya bureau oyo papa mbuka azopesa biso. Oyo ezali kokufa nana. Lobano asuka ezali. Liloba na ngai ya suka ezali ke ngai naza mokonzi soki na yoki mbela ya population faut na sala quand même nécessaire na répondre na besoin na bango. Besoin na bango ezalaki? Besoin na bango ezalaki ba mama oyo batekaka na kati ya zandu ba déclarer que bango baza na manque à gagner parce que bato bazoteka mingi o bazotandama na balabala. Est-ce que yo marché ki nzamona la police mona comment est-ce que ba bandi biloko bato? Biso tozalaki wana na la police lobby totambolaki na la police to moni eloko moko te bapandi wana po toyebisaki bango ke ngai nazalaki liboso bosimba eloko te bozwa eloko moko te tozwaki pe eloko motu te bao baza prêt à kofunda yo po o redédommager bango yo poza prêt mais ngai nayebi ke eloko moko esalemaki kuna te parce que nayoki doléance motu te mo asuka ezali mo ya suka na remercier maman na remercier population ya Lukala ba oyo balingi ngai na likambo na sali. Merci beaucoup. Ba oyo pe ba monique contre na likambo oyo ngana sali. Merci beaucoup. Mais to ko évoluer moko yo finalement ndenge nini.